appliquer les mêmes conditions à Amalek. Alingaka nini? Sara te comme mwasi na ye. Pona nini? Pona kitoko ya nani? Et puis Abraham akosaki. Isaac so awa ina même condition ba Philistin o Amalek. Yepeli c'est la même chose. Ayesu akosaki Rebecca sœur na ngai kaka. Oh Lord. Bazwaki ye lisusu. He. Nzambe kamtabikisa ibango. Baye ko bimana na ndako wana ba benir bango lisusu ndenge kaka papa ne Amalek apesa ka bomengo ne pa ya Abraham likolo ya kitoko ya mwasi. Misala ya Rebecca soko tali yango kisita. O Sara zalaki nani? Kisita. Na vile nyozo Sara kwa aye kobota. Mtina nonanta aye kobota. Awa lisusu Isaac aye ko bana age ni 40 parce Isaac yena na mama na yetanga bali mama ne Sara. Sara tia kwa sister libala ya nani? Ya mwana Isaac te. Bo Isaac tanga abali na 40 nani Sara asa kufi. Sara kufa kitango Isaac azalaki na 36 ans. Tokoloba liwa ya Sara avant to clôturer mateya oyo. Ngelo bake Isaac ayeko ba na 40 mwasi ni nani? Rebecca. Oh Rebecca uti na libomo ya nani? Baona bonka plan mwana ya nani ya Betuel kaka kuna. Ozako ya baona bonka kuna Betuel kiende ko ya Sara. Donc ozako mona ke makambo nyonso dictature oyo mwana kati ya via nani? Ya Sara. E mwanso na nani? Na Rebecca. E boko bota. Même nani na 40 ans babali nani? Rebecca. Bible zako fundete Isaac ayeko zwa mapasa na pasi pekaka. Mwasi zako bota te net kaka Sara. Rebecca zako bota te. Bayeko bota na âge ni tango Jacob Isaac akokisi 60 ans. Et puis bota ka mbali. Engelo bana mbali pekaka. Merci. Famille baby. Mwasi mutatonga. Tozola na clan Sara. Après Sarah, n'a soutenu comme on a mis ça ya ndenge mo ke Sarah, Rachel. Rachel omoni azako bota na nini? Na passe. Eta mo ko bota bana na boti. Kaka bana mibali. Mibali kaka lisusu. Bana mibali. Ba pesa ka jamais boti na bona bana ya basi. Kaka ya bana mibali. E bongo Rachel azana plan nani? Sarah. Ya Sarah ka lisusu parce ba ona ba Rebecca, ba ona ba Betuel kuna. Clan liné ka ba Sarah, donc clan Sarah e ba kisita parce que Rachel ba seka ke ya bota ka te kisita, n'est-ce pas? Toye kolonga na ye. To Yesu na nani su Bible to zolanda il faut pour qualifier aux hommes mutu ya clan Sarah. Kitoko, il faut bima na Bible. Que azalaki kitoko. Kitoko, yeah. Yami bale azalaki kisita. Il faut yokana. Yami sa azalaki na misala ya dictature ko diriger mobali. Il faut mona. Tous ces quatre conditions sont bien ne kokanité. Eza difficile pour tout le baki osana makila descendance alignée ya nani? Ya Sarah. Nani suba yako na Biblia zaidi toko makasi suzu mwasi ya Joseph na Egypte. Nani wana? Azenat batu mingi tozako kanisa yaki azalaka égyptienne. Mais bien après to yako découvrir que ce n'est pas vrai. Azenat azalaki ta bengisa émission de Joseph. Okoya kokuta to pesa hii description toko zongi na hoteli lo. Que Azenat sans le savoir azalaki mwana ya batu ya unique fille ya Joseph. Dina mtabota nani? Azenat et puis qui ne savait pas ngaba boma en Égypte puis Jacob tango Joseph tango esclave nani esclave akomi mokonzi akata ndeko bala Azenat et puis Bible ki Azenat zaki tellement kitoko kobot yepe lisusu kalikile tango yeko bala ye na tango yeko bota ba Ephraim na Manasa bambula ebelele kaki wana azaki kobota te pa zaka sunani kisita lisusu kobota pe bana mibali. Ya mibali pe babota aka bana mibali klasa. Famille yonto ni fwasa kene men siko na sosena na biso mwana mwasi kobota bana basi kaka. Ni bala na komina problème. Oh pona nini na sobota kaka bana basi mwasi akomi bakomi ko maltraiter na ya ye mobali na famille. Oh apota kate. Ah mwana mwasi na bota kate. Wana za nini osa? Oh normalement ba mwasi za village. Village. Mwasi yene mto soko oboti mwana no mwasi te baka famille fasa kene. Ifuiti. Siko so totali bien clan Sarah. Ba onios baso jamais obota kabana ya basi. Kaka mibali. Toyeko tozolande la clan Sarah. Ba caractéristiques no so ka na fwe kokana. Na su te okuta na mutazala su na baba kambo. Esther. Na Esther so beko lokia za kitoko mingi. Kama Bible ko bona Esther za mwana ya libota ya tribu ya ni ya Benjamin. Mwana Bethlehem na Jérusalem. Oh, Benjamin, quand tu parles de Benjamin, tu sais comment nini? Sarah. Non, d'abord Rachel. Oh, Rachel, tu sais comment Rebecca, tu sais comment nani? Sarah. Tu sais okita. Bible yesu kolobaete nani sumu za kitoko. Na banza Elizabeth. Mama ya nani?
Maman na Jean Baptiste. Est-ce que balwaki mwasi ya Joseph azalaki kitoko Marie? Te. Non. Mais sœur na ye nani? Elisabeth Elisabeth. azalaki kitoko. Mwasi ya nani? Mwasi ya Zakari. Zakari. Tala mpaka Zakari abotaka. Abotaki na kimukolo na retard kutu yango achaka tembe. Et puis soko ekotala bien misala ya Elisabeth te ti lisusu. Parce que azalaki kondima te ya kobota nini mwana na fille na ye. Bref, soko ekotala bien tokoki kolandela ligne ya clan Sarah ki yeba te na so mama ya likambo clan Sarah. Clan Sarah bazalaki bakisita. Baza kobotaka meme mais faut bafinga malamu ke banani bakisita. So ipo okebi te na banza ana pe soki tolandeli tosali recherche ana te bandeko yokende kosala recherche ana yebisa biso mais soko okebi te kokanga peke ana akoki kozala pe moko ya libota ya clan Sarah. Donc ligne ya Sarah, conclusion sur Sarah pour tozokenda ba chapitre babaka mususu tout autour ya mukanda Genèse poto kanga yango. Sarah azalaki kisita dictature amonaki nango kitoko amonaki nango. Et puis batu moko bayebaki koyamba batu pe très bien. Donc côté wana unique eloko malamu baza nango oyeba koyamba kaka batu mais le reste bazalaki terrible. Terrible. Ki biloko za kutana na société na biso. Est-ce que na village na kiboko le mama ani basi pe bazali bazali misala neti oya mama Sara. So ina kontele yo frère ko okokambo. Basa trop. Conseil to bapesa na batu o bazali ke bakozo ko kanisa yote abali mwasi na mais je ne comprends pas cette femme dans cette maison. Akoyo ko gifle na place bato bazali na pipi pana koyo ko zoyo buki neti ka frère. Batande wana frère na soza na mwasi ya boye izalaka na sirke yoka ka tem toza na mwasi ya boye Abraham, Isaac, azalaka na ebe. Jacob. Bazalaka na ebe. Tina mo exercice azalaka na. Tala kutu oya Esther kutu grave lisusu. Esther bandeko ba histoire Esther ko ya ko yeba ete Esther yem tabikisa bana Israël mena koma na ki dictature. Dictature atela mo ko exercice wana na Babylone. Que non, bana kosimba ngaite. Basi na kosimba ngaite pour 3 jours. Tita aussi sa problème na ngai. Problème on nini? Na liyo changer contrat oyo. Batu nyonso balinga bomisa bana Israël sala nini? Remplacer bango. Kitoko, dala kitoko ya clan Sarah. E botoli sisi batu bambongo bana mabele. Parce que Sarah ayeko kani mabele ya Goshen. Ayeko zo bomengo. Kitoko ya Rebecca. Esali meme badega kaka. Oyeko tala Rachel. Meme ma. Oyeko tala susu Esther. Esther grâce daye baboma baba na Babylone ya trop et pas ba juif. Likolo ya nini kitoko. Mais comment zulaka kitu kita wanki bokonzona. Kitoko ya pamba ya abimika babi roi bina kokomela ta chèque. Biloko boendeko yo mtu bala mwaso za kitoko makasi. Il faut faire attention quand on kotambola na pembe na mwasa kitoko batu ebele baza na pembe na yo. Soko sambe na kate ozaka na pasi. Parce que awa tomoni yango ba mama nyonso baza na clan Sarah nyonso. Soki mbali na mbaka makana losambo te. Vila kana. Mobali nyonso za kote misu. Mais yo kama makana nini na losambo. Nike loko diksi banka losambo kaka. Sa losambo kulendi vuka ko. Poza pe na mbongo eleki ya tata wana te. Kana maka. Mais grave encore basi oyo balinko mona batu musuna pemela mbali na bango pete. Et puis bana bango balela bango mabe. Balela bango tala même Rachel ya na kisi na moni. Kasa mo mokili balu ba ba na kisi te. Moi si le frère na atane yo na kisi te mais na clan Sarah. Donc boma moi si na yo tika famille moko te eya ko kabola eya ko bimisa moi sa batoke moi sa na zakaka dictateur na nda ko na siye mutalo baka soki ya lobite boko zo eloko te. Biloko ya solo ezali na société mais bandeko tika to yeba yango ete yo tata presima toza kolobela awa mateya oyo topesi ba histoire mingi me conseil eza makasi ke yo mobali obali mwasi azali kaza munoko yepela ka tro na ndako aza imposant makambo ya yekaka ubia ya mutu mususu te sambela na nzambe apesa technique comment ko vivre na ko divorcer te obengana yepete mais sinon kia koki même kozala mapambo lina yo potomoni Abraham amapambo ezaki na simanani ya basi mwasi naye ya mwasi naye kaka Sarah. Et puis toye kolandela lisusu oyo ya nani ya baba clan Sarah nyonso toye komaki na sima basi benisio zalaki mais toza kozwa repona biso tango zali kozonga tokolobela na tango liwa ya Sarah esili kosalema Abraham basi boni akomaki nango parce que Sarah to critique awate ke mama dictatrice siko tokoyeba pona nini biso batata soko za na mwasi aboye pe oza na mapamboli tokotala siko Sarah akufi Abraham atikali libre
makamune kwela Abraham parce que amona ke Sara za mabe sikoyo Sara atikalite tokotala nini ngoko ya. Haleluya. Haleluya, mais basi ni ozopeso ko yobi ko ki dictatrice tonda yo changer kaka comme ça ndako nezala beni changer kaka Coopérer kaka. coopérer kaka Parce que tokotala so ki dictature ya moi mwasi. mobali kwana ye asala musala enda ko Tanto zo ba ani tokoyeba so ki dictature ya mwana mwasi za pe bien ou bien za mabende za pesa ko ba te mwasi za to dictature makamune za mape. Tokotala so ki pesa za kama be to pe ko ko za malamu. Haleluya. Haleluya. Évangéliste, c'est nous parler. Nous parler. Assistez-nous. Côté nous. Nous parler. Nous parler. Nous parler. Nous parler.